Parquet à cour d'appel Gombe Kinshasa etika kinde kolandela Martin Fayulu na Theodore Ngoyi simana kofunda mana bango na kotinda bana mboka kotelemela président Félix Tshisekedi. Musambeli na bango alobi ete procureur andimi ete lingomba ya politique moko pe ONG moko bafundaki Fayulu na Ngoyi. Mardi na mpokwa parquet wanganaki ete ebengisaki bango. Baike balibota liankondo président Mobutu Sese Seko bayebisi ete bozongisi nzoto ya mokonzi ya kala ya RDC bozalite mpona bozangi boyokani kati na libota. Basengi yambo lokumu ya ndeko na bango bayi politique babebisaki loyeba kozongisama na kondima ete asangisaki bana mboka atiaki kimia na mboka pe biloko biaye bitongama lokola ndako na ye ya badolite mpona lisitwale ya mboka. Dr Jean-Jacques Muyembe azali na mbandaka sima na kondima ebonga ya bokambi bitumba na Ebola ya mbala zomi na moko na ekolo Congo Demokratika. Akutani kuna na bantoma ya Amerika, ya Canada pe ya Royaume-Uni baye bazali kotala misala mizali kosala makuna. MONUSCO ezongeli kobatela prix Nobel ya kimia Dr Denis Mukwege na l'hôpital Mpanzi na Bukavu. Mingongo mitombola maki mikolo mileki pona kosenga bokengi na ye po baike bazalaki kolaka kosala ye mabe.